Yogozo. Olivier Giraud, cameraman, Mouna cordon abisso, Aïsenga qui est celui de Selinga, pour nous, pour ça, j'ai besoin que ça monte, on a reçoit. Mais c'est surtout mes là. Ah, le banika bongo, yes, date. Olivier, on dit mi. Olivier, on a dit. Yann Nimi à Roswang. Ah, Nimi. Yon Nimi. Azo banika bongo. Andimi, Olivier, on a dit. Non, mais qu'est-ce que nous l'obéla? C'est la première fois. Non, l'obéla. C'est la première fois. Biso ça n'est émission. Mais yo j'espère tout ça là déjà. Mais na ko ça tant tout ça là je ba émission na ébité yo soko mona jaki mutunga na pesa mbongo na pesa yo boy na yo. So na de pesa par rapport à quoi? Est-ce qu'on voit le cas ko pesa nga na boya mais na tourne ele lo ya. Ça va être problème vite. Ko na ko ndima. So ça là comme ça. Bon pesa. Hein? Bon pesa. Na pesa na. Lié cameraman so lié. Yo ça la pesa mbongo. Oui. Yo ça la pesa mbongo. Donc on a pesa mbongo ça problème vite. T'es maintenant à l'internet en style bon Fula. Babi fula. Yo ni la kate lo ta. O boka so na kate. Boka. Quand nous avons. Fini avec a. Fula manamisate. Fula. Filmer vraiment, yo ben vraiment filmer la caméra. Voilà, très cher internaute, vous moni wana to bimisa mbongo. Siko tangu Olivier abaki so ine. Wana za ba chance Olivier tene mte misi mbongo. Yesu na pesi mbongo, c'est na faire pesi mbongo ndi na poche na ngai. Kwaza na condition yo yefo ayande ko luka ne makambo. Yo za na posa ni ndima nyonso bando bimisela o. Aza wana ke ngana za likolo podium na ko mata na pumbo ngana za likolo. Izasha biloko moko boya yeba déjà ke telle date na kokufa. Na mutuna ye ayebi. Na kokufa likolo na kufa na scène. Ayebi ke ndeza na kokufa likolo telle date na kokufa. Posa ka yeba ki angote. Akolo ba biloko wana te. Pe salama. Tozui même mapeka ye. Abi ke journée ngana ko sala accident. Muntu aya ko futela nga mbongo te pona za artiste na se respecta ka makasi. Do soki mbongo zata ko mata na France ba traiter ngai. Alobi lisusu ke journée ona ko kufa. Nde mususu bongo bino batu bakoya. Mais mbongo na ngai ko kunda ngai. Biloko ne ko kunde parce que abano ko se respecter makasi. Donc mutango zo kufa tango za na monde wana okoyeba déjà ke na ko kufa tel jour. Et il faut déjà que bimisa ba nani na yo ba biloko no bimisa ke ngala kufa boye ngaso na kufa na so yoso bola zo luba ngali koli ma zo luba o to mona papa lutumba kufa ba sene musu o ya sala ma ngope salama j'espère. Oui papa lutumba pala ka biso ke mkono kufa kaki ko beta nsopende ni wana ba kaki pe beta ba prince ko panza na ka ba mitu biloko musu ko tana sama bele na tango za na monde spiritualité to loba to za la pe en bref spiritualité za ka te moko pota za spiritualité pe nzambe ezali ya satanique pe eza ya nzambe pe ezali. Oh, tout le bien des sataniques. Toko le bla, poto le bana sumi balé. Non, on se référer non, on se référer pour la Bible. Mais tout le bébé musicien, bison soyebi que musicien ba kanakis. Boy musicien nyo sa kanakis mais musicien nyo so teka fo ta en bref ka za kanakis. Un jour exemple na botika matango so tanga ngulinga em natika makambo j'espère na kotubela. Na kili po passer pour la lobela. Nano ba oposa na ngai ezali esenga ko to bongo te ezaka jour yo na bina fini oboka bwana nde o star ba émission to yeba pe faire pe na ko sala ba émission te na sala ba émission par rapport à quoi ceux qui yo zo bimisa mutu na yo ndoki yo zo bimisa pe ndoki za mabe yo zo bimisa secret bato na yo est-ce yo ko bimisa ngo ba internaute peut comprendre que ndinga za wana aobomba ndesi ko sekabi na fini biso na banda kuna biso nde bozotala donc to yebi déjà que to yebi na biso ke ko beta wana nzembo bina fili zo beteza pambate jemima eza pona bongo te pona ko bomba na sens na lobi soki ezala ki exemple ngana zo simba to beba ni ngana ye poko beba na pesa ka pe to beba na kapi na age za vie na ngai to beba na kapi to beba ni exemple to sali to se chamaye kan ndenge ezala oye na kanda na palais vie pratique na kanda ngana ye na palais na vanda ngai. Quand je disais pour te comprendre que tu as un plateau un maître spirituel quand même il faut ça la biso moi démonstration pour to pe bandi marana bango binoté moi na commentaire ah batalokuta makamena lokuta ni
bimisa baliaka na bango oui mbongo bimisa baliaka te après kaka so bosisi ezongi ya lubundani susu ozongisa c'est yo ici ça déjà émission j'espère ya mbongo bapesa yo boya ti numéro voilà posa numéro tata posa mbongo ebimi o bataba ya lia na posa ko lia mbongo oui baliaka na bango yango po ça pesha ba émission bato belé oyo yebi baliaka pe mbongo na bazwaka alors mais ye ndenga za wana soka za la posa ko zo mbongo to kuti ko po eza mbongo ebele so la posa mbongo ye ayeke Arnold na posa maître na posa mbongo aye to ko sala ko posa sala pona ye aozo po za wana pour miss neza nga to ke distance to kangi miss to saka a kasi mais papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa bandeko ya Power Buzz Car avec impact Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso Power Buzz Car le travail des professionnels que yo oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France Bango na biso na bango ekara molai
France.com, site ya Congo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Bienvenue à vous dans www.congofrance.com. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui vous est présentée par Jemima Kadima, la luminosité. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous un spiritualiste, un magicien. Avec lui, on va essayer de parler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, de ce qui s'est passé là-bas. Marambouya, DJ Rafat, Autoti Kabiso, Tromekato Solane, Angoto Sodape, la réalité, musicien, musique sans qu'ici. Et si Maraté, n'est pas ça le rapport de Nisambon. Parce que bien que chrétien Bazala, musulman Bazali, bouddhiste Bazali, il y a aussi de ceux qui croient en la magie, c'est ceux qui croient à la magie. Il y a aussi de ceux qui croient à la magie, excusez-moi. Voilà, tout comme Bateau, ils peuvent lui contacter par le Kaba Solanae, même tant que Lukato, et la réalité spiritualité, on nini. La réalité spiritualité, parce que tout le temps, l'arabe, tout le monde arabe physique. Oh, batum sous basal rabi surtout éviter. Voilà, naïe trop mécano ko solo là, to yeba, to kota vraiment la mosine to le bana nyos, oh bomba mana bimi c'est la bisson lelo. Voilà, bien avant que Nalaxabino invité dans lelo, je dis un grand merci à mon boss monsieur Didi Dipumba, un grand merci à Yapapi le roi carte illimitée formé la souka, bilanga héros, bilanga dollar depuis Maroc, l'honorable de tous les boss, je te salue et pourquoi pas à José Ndombe les chemins notre premier ministre depuis Paris et à Ashperedo Mobali Batia Mwamba, Mobali Rasta Batia Mwamba depuis Maroc et aussi à Junior Mosoukou prêtre et pourquoi pas à Djongo Ndaimen prêtre à monastère, à Gauthier Mascotte l'ingénieur de banque, voilà. Invité dans Lelo, il s'appelle Arnold Ngouma. Arnold Ngouma, mais quand on développé sur spiritualité, hein, dans le bien avant, mais qu'on développer sur spiritualité, est-ce que il faut dans le sang ou soit au forcer dans la nature. Voilà. J'espère que l'émission c'est Tony Adala Tony il a dans la mante, je pense. Voilà, j'espère que c'est ça. Voilà, bonjour Arnold Ngouma. Bonjour Jemima. Bonjour ça. Il y a eu l'équipe. Vous avez un problème. Vous avez un problème de problème. Vous avez un problème. J'espère que vous avez physiquement problème spiritualité. Vous avez un problème spiritualité. Vous avez une église, vous avez chrétien. Vous avez un problème sérieux. Vous avez un problème. Voilà, Arnaud, moi j'espère que vous avez une introduction dans Randambu, ou qui n'a tout perdre DJ Rafat. DJ Rafat a été un grand artiste d'Afrique à Azali-Souté. Mais l'Iwa n'a quand même un mystère ébélé. Ils ont un mystère ébélé vraiment. D'un côté, Batouabi qui a Koufina 33 ans, a mis ça 11 albums. Et puis à Sali Sousouni, à cet accident, il y a les 11. À cet accident, les 11. Dans moto, à cet clip, il y a moto, bah comment 173. Là, ça, 73, on a un petit calcul, 7 plus 3, ça fait 10, plus 1, ça fait 11. Mystère, voilà. Est-ce que tout ce qui c'est pas magicien? Bozarana date, moi, je dis que au Koufa Boé, tout le monde déjà informé par rapport à la date d'abord. Bon, Moussou est à la Kaboué, n'est à la Sugmunda Koufi, Nzambe, Mamouné sur la mission sur les Agapan Nzambe. Alors, Jouna Nzambe Zali, Jouna Sata Bezali. Mais Nzambe est mort d'Engazana, ce qui est par le Satan d'Engazana, ce qui est liamout, ce qui nous va permettre. On doit so Nzamba permettre de monter au Koufate. Donc, nous avons un exemple de Arafat, ni Arafat a Koufi. Nous sommes à Koufi. Nous sommes à inventaire na TV bimisa boye ke ya Arafat salaki boye Arafat salaki boye non. À par rapport à makambo wana bango basali ba calcul ngapa na ngana yebi na yango te. Calcul ya bango ya Arafat ndinga kufi bango basali ba calcul moins pesi 11 moto asalaki nango esalaki boye non ngana yebi na yango te. Moto ka soka kufi liwaza somo te ko zo ka ba baki depuis kala Arafat a traché ba baki na ye.
Arafat alataka sha babaki na maboko mais lelo so tani na ba net na internet okomona babaki on ba signifier ngo ba biloko moko kezaka mystique oui azandi muta mondi wana po musical les wana musicien tanga zaki musicien zo sala reine le tout taka lokola ye lokola ndenga kufi bo tala ndenge monde entier ningani sorti Afrique ningani faut za la mutu moko bozaki mutu makambo belé mais na ko sala ba calcul wana franchement kuna côté kuna na yebi yango te mais Arafat azali na makambo na ye biso so yoko zwa contrat ya makambo yo tolobi ki okokufa exemple le 11 ko kanzate le 11 on kapeka okokufa non nzambe pe akobenda to lobaki ki okokufa na 2019 okokufa na 2020 le 14 ya 10e mois nzambe pe akobenda ngo pe asote sango muso ekomi na 12e mois sikiza liwa nzambe na satan ki nzambe ke satan ako signifie que te ka ye nani akufa Arafat akufa non akufa kana date de mois pesa ki non soki nzambe alingi yango te akokufa baliboso ya date ba pesa ki so nzambe pe alingi akokufa pe na sima ya ba date ba pesa ki donc ça na ka te ndenge ça na ka internet bobi internet signifie ba fali biloko ebele est-ce que bi ça fali ki ça fali ça ko bimisa ngo bon écran po to ba mona ko fali azala ka boy non akobimisa ngo te donc eza kaka mutu na mutu ayaka na makambo na internet oza mutu president so tali na site na bino mamba Arafat ko zanga te eza parce que po botala mati po bafuta bino po so bote biloko na te se botala mati mutu akosala biloko na ye wana c'est le calcul na bango Arafat azalaki mutu bakisi aza mutu ba ya ba science ebele mais o wana basala ba calcul yango na te mutu nyonso azwaka biloko na bimisa nana koyebaki Arafat asalaka boye ngasa nakota na toilette nakota na mutu donc yo moko nosala na toilette ka tina tuni keso tana kota na toilette est-ce que na mutu sauf moi sina ngai mutu so akoyeba ngo te moi sina kinda non na toilette musu ndeza na ko fongola salle de bain to sana kata musu ya muninga na kata te pesa pa mushwa ya komona nde na vanda kati maintenant bebisa ke elongi ngamoko na mimona est-ce na ko yebisa ngana kota toilette pona bebisa ke elongi bo non esa na kate soto zongi pe susima avant makambo Arafat omonaki papa Wemba avant kufa leka déjà l'émission avec émission mon boywana alobi ki non au fait il y a Santarasso sur scène on dirait en plané abi mon beaucoup tu m'as idée né que dans mon musique à mon on dirait au kufa sur scène tout ça pour nini papa Wemba aloba bongo yepe Arafat bongo apparemment on dirait ba science tabango da ba yebara yosko tant ozo kende ke oyo yebi marambo wana te ndeni nyoso to ko coïncider parce que soto dans des exemples ndeni coïncidence et ezalaka existaka pe mutu ayebi ke signal pe pesaka apapo makambo no sala soko ngo kufa signal ke pesa yo moko patia yo okomona makambo no sala na makambo yo bana oluba pour yebi amsu signal ngo yebi non na ko expliquer au signal on a te signal ça bien on a yebi kana kota expliquer biso net na bato pe ba ola na biso pour comprendre te pour yo zawa no pour répondre à question soko ngo kufa ba esprit ba vectaka ba vectaja ba tukende zana ke yo tango kotaki na monde na biso ba vectige déjà ke yo ndongo za boye okokufa telle date il faut leka soza muta cinéma il faut leka na cinéma il faut lobaka boye ke date no koka ingi kufa po okende kota na samba bele tozo kola papa Wemba yo zali kola podium olobake o plana kaso zali kola podium na mona ngi na plana na likolo et c'est déjà ba signal ya monde invisible o ba pesa okende zana ki soko za bo po monde invisible eza lokola iloko mosi yo soko kota yango tango yo zo kota mais yeba ndima nyonso na suka nango ebando bimisela yo ndima nyonso ebando bimisela yo aza wana ke ngana za likolo podium na ndoko mata na pumbo ngana za likolo eza biloko moko boya yeba déjà ke telle date na kokufa na mutuna ye ayebi na kokufa likolo na kokufa na scène ayebi ke ndeza na kokufa likolo telle date na kokufa parce que yeba ki yango te akoloba biloko na te pe salama tozwi même mapeka ye abi ke journée ngana ko sala accident mutu aya ko futela nga mbongo te pona za artiste na se respecta ka makasi donc soki mbongo ezata ko mata na France ba traiter ngai alobi lisusu ke journée ona ko kufa nde mususu bongo bino batu bakoya mais mbongo na ngai ko kunda ngai biloko leko kunde parce que abano ko se respecter makasi donc mutango zo kufa tango za na monde wana okoyeba déjà ke na ko kufa tel jour
et il faut banaja ko bimisa ba nani na yo ba biloko no misaki ngala kufa boye ngaso na kufa na sa yozo bola zolo ba onga likoli kolo mazo ba o to mona papa lutumba kufa ba sene musu o ya sala ba ngo pesa la ma j'espère. Oui, papa lutumba pala ka biso ke mkono kufa kaki ko beta niso pende ni wana ba kaki pe beta ba prince ko panza na ka ba mitu biloko musu ko tana sama bele na tango za na monde spiritualité to lo ba to za la pe en bref spiritualité za ka te moko pota za spiritualité pe nzambe ezali ya satanique pe eza ya nzambe pe ezali. Oh, tout le bien des sataniques. Tokolo bla poto lo bana somi balé. Non, on se référer na oko se référer pour la Bible. Mais tout temps tout le ba musicien on mission so yebi ke ba musicien ba kanakis. Boy musicien nyo so zakanakis mais musicien nyo so teka fo en bref ka zakanakis. Ya ba ndeti na kin awa musicien o nyo yebi. Ezala musicien za ki tokola bina fila za kisi te. Papa, moni nde olo ba bon na ba tuni so to ba tala biso ba bi déjà ke okosa. Baby déjà que zo kosa bina filé biso tout yebi ke bina filé sala ba makambu na ye bina filé ce que pogno le ba musicien nyo surtout banaki sauf bina filé. Qu'est-ce qui te dit que ba musicien wana pe banaki? Na tuni exemple. J'espère au marché msuko vanda mamu kena ye j'espère est-ce que mona place mwana ya kufa parce que teka muntu oiki muntu na famille ya kufa. Bon ba musicien mususu ba musicien nyo so na mwana ni oyo kake ya kufa. Oui rançon na ba anemi balé wana exaucé na gladi auto yebi officiellement. Fali pour pena na ba wana bazo continuer ko bota bana ba commission 5e enfant na ba. Mon ra kufa. Mutu te me batu musuko yoka bandiko na bango ba musicien bango bazo kufa est-ce que yoki pa bina filé muntu akufi? Mais abanika rien nega lobby awati. Oh ebanda ka kutango bandi mbala moko bafuna nzembo na peve nzembo na beti wana ebanda pe mbala moko mba moko fateka. Mais Arnaud Ngouma na ebi ke yo komo kanga mala bina filé. Et puis ton bina filé zo kumisa maître spirituel ba réalité zebele. Donc musicien a son kumisa mutu mo wana maître spirituel. C'est que zo aider pe na spiritualité. Yoka nazo aider na spiritualité te aza mutu. Omuntango yo za mutu na mokili ko kima mutu te ya za kuluna simba ka machete na kovana ete. Tukovana bata machete na kovana batu basimba ka minuki batu po ata mutu. Na minto tanto za na za mutu pas ça la action ngana za kana ete. On comprend ngana vanda kana ye etant que ye pa vanda kana ngai. Etant que ndeko to vana na ndinga kindeko mais pour ko partager loko na wina za homme spirituel na sala on za poso sala mais na partager kana ye biloko wana te. Na sala kana ye biloko wana te. Ya za makambo na ye oya ye ngana yebi ki asambelaka. Ngana yebi ke bina fili batu nyonso ba yebi. Ngana yebi asambelaka. Asambela na ndako na nakata ndako na ye. Azana père excuse asambela kata ndako na mais azana père spirituel na ye. Père spirituel ya église de réveil te ba mamla. Église de réveil. Église nini? Église de te ya kombo j'espère na ko yeba église ngoto mais azana père spirituel na ye. Ayaka na ndako j'espère ko sambela. Qu'est-ce qui fait que les lots musique na Congo comme passe mutu mo bimisika. Ozo beta na koleka to ko bomba ngote les lobby na filé nzembo ne wana partout les kozo ka batba oyemba nzembo bina filé bato stepela na ngo ezo beta manko leka na album ba musicien ba banda carrière avant et yongo c'est ce que bina filé za kisité. Oui za kisité sans condition parce que tu vanda kanaye et on se tolia kana à tout moment na zala kanaye. Mais pas qui volia na. Oh non kolia na bango mais kasi batu musu bazala ba condition moko vanda bombo bon na kina no boy wana alala kazo la mwa lisuti. Mais à tout moment tout ça en plus que ala la capete pour aller à rebelle pété bon ndé yo mono ozana boza magicien dis-moi est-ce que so ono kangwana bina filé yo bim c'est vérité que a bina filé so ala li bohem so ala ku fera pendant 3 jours yeb biso na biboya eza batu mususu baza basalela batu makambo abimisa mon écran alobi na epe vecteur bikingana kindaki pa mutu kingandi bo soki kingana zokosa un jour exemple na kotika matanga so tanga kulinga em natika makambo j'espère na kotubela na kili po passer pour la lobela ngano ba oposa na ngai izali et senga ko tubongo te zaka jour yo na bina filé oboka bwana ndé o sta bénédiction to yeba pe et pe na ko sala ba émission te na sala ba émission par rapport à quoi soki yo zo bimisa mutu na yo ndoki yo zo bimisa pe ndoki za mabe yo zo bimisa secret batu na yo est-ce yo ko bimisa ngo ba internaute pour comprendre que ndinga za wana aobomba ndesi ko seka bina filé biso na banda kuna biso nde bozotala donc to yebi déjà que to yebi na biso ke ko beta wana nzembo bina filé zo beteza pamba te jemima eza pona bongo te pona ko bomba na sens na lobi soki ezala ki exemple ngana zo simba to beba ningana ye poko beba na pesa ka to beba na kapi na age za vie na ngai to beba na kapi to beba ni exemple to sali to se chamaye kan ndenge ezalaka oye na kanda na palais vie patika na kanda ngana ina ngana palais na vana ngai siko nini ko sa tena lika na internet na luba mambwana na ko luba ngo par rapport à quoi indice de quoi yebo ngotanga ko yuka parce que mona ba image
c'est lelo olobano te. Voilà pas j'habite na filé na binto lobele on peut moi mingi. Et là memi biso pena ah ils en étaient banane te. Maramo ezaki plus important et qui no maramo. Mutunde nya ko kufa ayebi ba vérité bi ke na kufa au répondre biso pe. Mais en même temps sondeti mutunde nya kufa ayebi que délai na ye comme koma na open. Ako ki mané pe l'église. Aki mine pe l'église ayebi que no kufa les 11 les blé balo ba ka Arafat. Ayebi makambo ayebi que to komi daba les 8. Avant de commencer wana soit qui met en église nzambe pas quoi que les paiements alimbisi bon omoni nzambe azaka mystique nzambe atikaka mutu tango yo un mosusu ozokwela yo wanda kumisaka lelo ngana kokota kasho na bando sambelaka teta na koti kasho na komosambela au nom de Jésus nzambe salisa ngai okomija nzambe akomija nzambe profit donc existaka te alors ezalaka boye tango ye azwa annoncer déjà que ngana kokufa po akima pa nzambe akende kotika oui okende kotika me kokutana pe na mutu azana pe na misala mabe est-ce qu'on a pasteur azana misala mabe karma bakoyebisa ke tika po zaka numéro moko to salaka na monde tout le monde numéro to salaka biso nyonso salaka ba père spirituel nyonso zaka numéro moko to salaka et numéro na koloba te on a secret personnel numéro moko to salaka ngako kima pa na ngana comprendre que mutu na tel jour date na kokufa na taleka manga pe na kosundola il faut akindi faut kutana pasteur malamu ekuta pasteur nyonso ya kindi bakoma na ngo akili ba so ba benga ngo ba nani ba pasteur nyonso ba homme spirituel ya nyonso ba église bakoma na ngo bato mo bazaka mystique est-ce que akobika akozala bien akotika makambo wana kosambeleza muke kondimeza muke mbongo kosenga ebele ozomona donc soki akekutana mutu bien karma akobika mpo nzambe asali likolo na se asali tous les 4 esprits esprit ya mai esprit ya mopepe esprit ya mabele esprit ya likolo ye mutu asali yango siko yo kobuya nzambe ndenge nini siko mutu akekima pa nzambe oui karma akozwa pouvoir en plus kobenganga magicien te bengaka père spirituel pour naza maître métaphysique magicien eza différent pour naza muto wa magie te asalaka ke o naza magicien asalaka magie rouge magie noire to naza père spirituel ya par rapport au kemsu naza un pouvoir ancestral eza un peu différent na bato bazo sala magie le compas eza magie eza ba mindele donc vont aux na pouvoir ancestral ya village na yo bongo so to lobi exemple ndeko to za boy bina filia ndimi na bakoko na bango ya mboka eza magie te eza ki bonzambe mayele wana nzambe apesi epa ya bakoko emso ndimi ya makambo bakoko emso ndimi na mambo bakoko asambi mo makazo asambi na nzambe asengi pa nzambe atu makazo na sali bobo nzemo na ngai beta asengi pa bakoko na bango omoni nazande kuna soko komi na mambo ba spirituel wana ba démonique eza mabe parce que pona nini soka ye makandi azana so na bukoko ekotosa parce que bukoko eza te ke kisi eza bukoko nzambe atikela biso to za mama kimbango no sala ka mystère mais azaki muta bukoko omo eza pouvoir ancestral oza na kota ko wa mutu ozo comprendre eza bongo soka kimi pa nzambe nzambe akoyanola ye pe akobikisa ye mais soko kimi na batu ya mabe karma esimba te voilà natalaki maître spirituellement voilà aoloba nde bato bakota baboîte so koti boîte okota boye biso to travailler là bango mosusu ezalaka omona moto akie na mbongo ebele abimi leloko te donc travail ezalaki wana ezalaki bakotaka na sexe à mwasi donc ya teke so bakomisi boîte na neti sexe à mwasi so yo odokota de face boye ntango odokota nyonso ya yo ekotikala mpona obima na eloko te ya solo babare nyonso to baboîte nyonso to na kine ezalaka bongo to bato mosusu basala mpe eloko na bango mpe ezosala nango mpe succès nango va normal bon na ndenge aki bonzambe nzambe pe apesaka moto par même balo pe bitama na ndenge aki nzambe ntango osala eloko na yo osalaka eloko mpona réussite te mais osala yango mpona oréussir boîte nyonso te eza ke batia nzoto ya mwasi batie mpo yo okotaka non bato mosusu basalaka na ndenge aki bonzambe mais lokola bato ya mabe sikoyo bakóma ebele bamagicien bandoki bakóma ebele nini ya kosala nini bon ngai aza na boîte awa komba boîte na ngai eza 18 awa ye 20 bana 20 bato bakota ebele na 18 bato bakota te karma tosala nini bato 20 bazokota ebele koto ye bato bazokota epa komona te na liluka kisi mpona tia mais baboîte nyonso eza na mokili oyo ezaki po eza mpona satanike baboîte mosusu ezaki sitoko ovandi omoni mawi batia nzoto ya mwasi liboso ye ntango ozokota na sentiment wana non mais misusu mpe batia nzoto te porte normale te porte normale mais yo na spiritualité ntango okoti yango omonaka bato ebele aza na spiritualité so aza na bokoko akokota boîte te
taba pekisaka ba on pasteur yango mona pasteur waza un bon pasteur akokota boîte te apekisa bino bokota te parce que yebe convenant bango ba mona la butu père spirituel ba mona la butu yo kokota na kati ozindi na kati mais yuzo mona kana koti na kati ozalaki na ba pesi mbongo exemple ke de sombela nga vignette ya mutu ko na $115 abat na kati okota na kati pa mbongo esili tena tika so $2000 mona kati na pa mbongo esili yo mbongo niso tika ozaya kolala na ndako na yo esprit wana atelema ka so comprendre que ozoya sous diverté oza muta divers ya kolamusa yo papa la muka atokende boîte okomona ka mutu mabetelo po ya ndeni ni ozo na kolala mais vote beta tout na biso to beta tout bongo no ça nini et c'est tant comme ndako ko mo tete wana ndiza ba akoti pa mutu ya obeta porte to akoti pa na yemo akoti pa mutu wana eko beta porte ndako komela e ke papa to kento po ba yebi ke yo za ja muta divers au monto so mutu ba ambiance trop demo pe alata ka mutu azana ba ambiance soko mutu na bolo yenge demo alata ka mutu na bolo yenge mon bato bazaka calme po demo alata iza mois passé o bato bazaka sérieux lingi bible lingi mamoko sambela po demo alata iza mois passé mais bato bazaka mutu esala ka bien te bon demo ta moni ki alata demo boîte de nuit tango akangi abike mutu o ndinga za boye il faut asila omoni ba yo lungolo musala pona ni mbonga bato lia na babumi ko lesa ba DJ ko sala boye ko zongisa boye za propreté parce que pona ni oyo yo wana bano luka wana yango nde okiyo silisa nguna kati de spiritualité wana ekangi yo ezwi yo okoti na kati babwati musupe so okoti ezalaka pe na ndenge ke bunzambe okoti pe mbongo no pe nyoso sala nini esili so ya kokanga na kati ba esprit ba famille mbongo nyoso kotika mais boîte moko te nyoso te ma kineza ki basaka na kisi te bon mama bateka ba matungulu bango pa za ba kisi bon mama bateka biloko nango miki ba maba o bateka mo ba mapa na bango likolo bango pa za ba kisi pona koteka mapa non bato musu bazana ngote nyonso te ke nzambe azali ata pe azali mais nzambe asali satan il faut to yango faut to yebaka dotango bato mibale baza so bato makambo mibale pe na mokili eza nzambe aza satan azali alors makambo nzambe ezali makambo pe ya satan ezali bato basala ndinga satan bazali bato basala pe na ndinga bonzambe bazali il faut to nzide ke de yango to moni ki bato mokili baza mibale mutu moko mona jemi baza ndenge moko na mwa mwasi oyo textuellement yango mona mokili eza kaka bato mibale ozo comprendre yango na normalement Arnaud biso donc toyebe makambo kosambela ngo toyeba ki ezala magicien to ba maître spirituel soki asimbi soit bible to soit tangi kombo ya Jésus même si bandako na bango biloko na bango esika sala ba incantation na ezui problème mais lelo comme pasteur aki na simbi kisi et puis autant appelé combo à Jésus a semble va tout sur combo à Jésus je sais pas autant appelé bible pe sans problème ni nyango comment qui est facilité le quoi et comme simple Jésus mo balobaka ni bato mususu bakoya lokola ngai alors natam bato bakoya lokola ngai ezani ba esprit ba pesi biso ja page ba bikembo tango yo oye na église na ngai oya kosambela biki ngana sambela kanzambe oyepa na ngai exemple ngana zanganga na trita ki ndeza na zana posa tel makamu mais est-ce que kotanga komba jeune église ko zala mabete ote ezango mabete biso za Jésus na biso to bimisela yo Jésus komba Jésus bana kotanga mais na ba tulubaka ni na ba oto binga ni parler en langue na yo ozala ba cri o bana ko bwaka biso yango ba esprit bana ko mvukala bato ba kota ba zala bien ba prier ngona bato ba yo kamera mais na liboso bakotanga kombo ya nani ya Jésus mais tango comme na parler en langue wana et comme na makamusu na kati mais les vrais pasteurs baza ba parler en langue ya solo mais pas so tangi kombo Jésus faut akende penati na suka Jésus Christ non ouais Jésus Christ oui on nom Jésus Christ batanga kamati na suka nganga na yepe pasteur wana ki sa otanga lepe au nom de Jésus Christ oui bato baza batanga oui au nom de Jésus Christ yango na bon nom de Jésus mususu bwaki yango moi comme panganga wana ezate parce que baza bango même maison et touché te comme na kale za au nom de Jésus au sentiment que oui ça dema pousser vraiment mutu sali makambo mais le comme ça au nom de Jésus et ko sala eloko moko te parce que pour ni sala eloko moko parce que bango nyos bakoma kanda ko moko mais zoka pasteur moko mutu moko azani mwana muke abandi ko yekola bible ka peine mais zoa ekaka akanga au nom de Jésus car maso za demo ko koya pe ko sala te. On comprend. Donc la kaisa biso ka o ezaka spiritualité te na ko sala te mais na ndenge mo ya bukoko na ndenge mo ka ndenge yozo kanisa te na ndenge ki ya magie o ya kindoki non
mystère pe nzambe eza na ko sala pe papa et o eloko na no singa pe eye eza existe. Donc en bref ndeza wana au nom de Jésus et comment nango eloko moko sali eza eloko baka ndenge nini oza bien esili pe ezuna ngai te de ce ezalaki ke na temps wana ya kala pasteur wa sambelaka ba makisi bano réunir nango makasi te donc au nom de Jésus en tout cas moto na komi mal à l'aise. Combien de églises baza banganga baza ebele bazinga zinga ka bo au nom de Jésus c'est quoi ya rezo ka bango ezo ka bango te yo eloko moko biso to koloba boye pona bato basambelaka na ba o basambelaka te tozalaka eloko moko mbwe parce que lelo tango yo zozinga kolinga nzambe en profit ke po o récupérer eloko moko tango yo bele ko mosinga komba nzambe tango yo ke luka kisi na yo ko mosinga komba nzambe non zala na temps ya kovanda ya kokanisa eloko tana vandi ke fona sambelaka po nzambe asalela ngai so nzambe azosalela yo te po nzambe asalela yo te na minute wana ke tana vandi ke pona sambelaka mbona asambela komba nzambe po nzambe asalela ngai a tout le temps atala kuti kashu na kozaka na komba nzambe so tango yo zosambela kombona te ezana ndemi ezala malamu te il faut za temps kosambela nzambe tango okende nzambe nzambe akotika na kati ya prison au nom de Jésus komosambela na kati ya prison nzambe akotika yo akolinga te parce que otanga kombo na ye parce que ayebi ke moto onosala nga boye yango tomona balobi ke ba ministre balobi ke karma eza lokola eloko to bengi osala ba masumu to nzamba piniri ozaki na mbongo belé nzamba diminue na karma wana ozasu na mbongo te pe ozape na eloko lisusu te. Non mais ils ont la même vie karma ils ont peut-être la vie oh so ça ba be mongo et puis tant oya ko bota malisusu selon des ba non ezalaka pe na boye nde to za boye na sana karma yo ndiko zana ozalaki na mbongo boyo sunga bato boyo aider bato boyo aider ba ofele boyo kende ko pesa ba dim na mini ko pesa kana na église oboyo pesa bato alors mbongo nyo so boome basi ko sala ba folie na ba boîte kabila bato karma nzambe akoya otika yo akotika wa tamoka mulamoka me muto na mbongo utina ba remorque metela suka na ndinge suka kumutambula makolo azana mutuka sute pona nini yango to bengi karma nzambe azui akangi oya ye nyonso apesaki yo mbongo apesaki yo vie po sunga batatala oyo kosala na vino mo sala ngo ezate yo toujours basi toujours boîte toujours makambo ebele eza mabe oui ko kende boîte ya problème te ok boîte aussi si ozongina mais faut zapena ko sambela boîte no suko kotiza minimo abe eko isa mbongo tango zomona sentiment masoko basi balataka biloko moko ya mikuse boyina boy tango mona bongo tango yo kufela ngo sala ni karma rokoya. Voilà, mes salutations à Tony Dalla Ilama, je te salue depuis Paris. Et Arnaud Nouma, question moyenga wana susu. Et là, on est ça là qui bana nzambe, basambelaka, osambela nzambe pesa mais on voit la facilité. Là, on qui n'a dit chaque jour, ma zozwa peut-être. Je peux même qui n'a pas offrande, mais n'enga enseigne là niveau où il y a besoin d'aller en zoati. Mais bino peut-être on t'aille pas na yo mbala moko. Beaucoup c'est les prières, mon beau c'est les lots, mon beau azuma mon bon bien. Tonné comme système les lots, ça n'a pas besoin de l'ingambel mon bon toni mbala mo azui. Mais en dessous de la prière, bon on a difficulté. Et ça la nini. Parce que ça me l'endamba profit. Ils ça me l'endamba profit. On peut pas y pas ça, tomber y pas pour la profit. Yo ka ça me l'endamba à profit par rapport à quoi? Tango babana na ba senga mbongo na balabala, ba oferle ona ba senga mbongo na balabala, tango pia mbongo. Longa kuna noki ongoli ngai. Mais tant pasteur a sengi dim ona okina ndako na ina bana na ye ba kolia pondo madesu yo zwi dim yo pesi eke kota kuna opesa ngona profit mais obosa ni bana bazana balabala nga eskize nga sala mwa via balabala na age 11 ans na yebi passe ya nzala 18 na nzala 9 na yebi yango na sala mwa via wana muke alors na singa mbongo na balabala emuso azala kindoki te nakanga pe mutu te pona lobakita na singi mutu kabelanga na kina kwa moko na lieli pala kwa non na biso otanga na kumba kindoki te yoko tanga kindoki te yoko no kumo kinde muso kotanga kindoki te kotanga kindoki te il faut yeba comment ozotanga bango ngaza père spirituel na maître ya métaphysique o etaliki naza na pouvoir ancestral yango wana ancestral biso le to binga ngoda kiso bon siko bino bobe yango kiso bobe yango kindoki ba o ba kotala émission ba ba yebi ki ba bota wana matadi ba bota wana ba village ba bota participer là ba yebi pouvoir ancestral ngelo ba matadi boma donc ba Congo kaka ba makasi na mama bukoko ne pour ça mama bukoko to tali Chine ni ezo évoluer mboka na bango ni ezo tonga mboka na bango loba nango o muso lobaka na est-ce que anglais national langue nini non ka mboka na bango bo kitso ki ni lobaka yanga non na bukoko ya mboka na bango na mboka fo ezala
surtout Chine, Brésil lisusu. Ba makasi na bukoko na bango. Kiti ya mboko la bino il faut ebunga kate faut ezalaka. Mettons bino bozo bungu songo za bien te. Parce que bat nyonso zonga na question tuninga wana. Bat nyonso basambelaka bongo apesa ba 10 000 chaque jour ba veiller ba nini kino kolala so ndenge nini wana tala. Kosaka na kate nzambe bato ebele bakenda ba église à tout le temps au nom de Jésus na komona yezo ngata posa na zwa libala na zwa boy na boy possibilité ti lelo yakate. En tout temps yezo kina profit nga kutu na sambela na ngai te. Na ba tala ngana tongo nzambe merci na kiti na mbeto na bimini banda. Emusunga nzambe akopesa afungola ngapona zwa. Oya nzambe yango umelaka. Te ya nzambe umelaka bien sûr mais tango yo sambela ngona profit esimba te. Ekotika la kosimba te banda lelo ti lomi na tongo. Oke ne vini na profit. Ozonga bupo na profit non. Banda kosunga bana bazanga na balabala. Banda kosunga ba mama wana bateka ba mapa na balabala. Mama wana bakitoteka biloko moya mikembe ko mona teka pilipili na ezwa pilipili na mama kanga zonga no na ndako. Di mona nzambe konta nga franchement na bimula na côté église te. Na kindaka église te na kindaka place moko te nga suwe na ngai j'ai mis masoki na kezando na kabaka. Nakabaka na bana wana nakabaka mama wana bakoka wana kabelaka bango yango epusaka makambo nanga onga na salaka epo etosa a par rapport ndenge nazo sunga bango nzamata ndenge nazo sunga bango ndenge nazo kabela bango ozo comprendre alors nzambe sambelaka na profiter so sambela na profit nzamba kotika o zana lubongo bazwa raté parce que basambela nzambe na profit parce que bato baya repas satan baya apeka na profit na rouler carrosse na koma mbali mobala na soma na beta ba tourna voyager na sala bisa peka bibi sata za kana tout le temps pour la bibi c'est que vous attend ebele pour na kosambe na tune ke c'est tango yena sata est-ce que umela e umela te tamu keka tango o pesi makambo mo pesi pe makambo mais ce que na nzambe o bandi kosambe tango za kina profo sambe papa carrément ça nini ozo zwate mais na sata tango ke ba pelisi ba bougie au monde ba bougie ya mbosa fa mbongo no yango za kina ngo posa pesi wa OK bala mo comme ça 2 jours 3 jours. Mais surtout qu'une église chrétienne au bando sambe na nano pasteur la bino muto bakisa uzana ba bloquer nano yomo. Quand je disais pour te comprendre que tu as un plateau na maître spirituel quand même il faut ça la bisement démonstration. Pour te peut bandi marana ba binoté. Moi on va commenter ah ba ta lokuta makamena lokuta nini. Oui. Bon bon ça va bien rater après car sobosi ici ezongi ya lubundani susu ozongi ça j'ai même c'est yo ici ça déjà émission j'espère ya mbongo pesa yo boyati yo gozo Olivier Giraud cameraman ça ça muna cordon na biso asenga ke sino salinga bumi ngosala ba je bozong sa mbona ngana rozwa pesa soto memela e allo banika bongo ya zate o azalaka tango yo Olivier ondimi tango yo sipo Olivier wana ndimi ya ndimi akozwanga ndimi yo ndimi azo banika bongo tango andimi Olivier wana ndimi na kamera yebeli so sanga ndimi yo mais que c'est ngana olobela e ngana olobela e ngana olobela e c'est la première fois biso ça na émission mais yo j'espère tout ça là déjà mais na ko ça tant tout ça là je ba émission na ébité yo soko mona jaki mutunga na apesa mbongo na pesa yo boy na yo so na de pesa par rapport à quoi est-ce qu'on voit le cas c'est ko pesa nga na boya mais na tourne ele lo ya ça va y a problème vite ko la ko ndima so ça là comme ça on pesa hein bon on pesa na pesa na lié cameraman le sou yo ça la pesa mbongo oui yo ça la pesa mbongo donc on a pesa mbongo ça problème vite t'es maintenant à internet en style mon fula babi fula yo ni na kati lo ta o boka so na kati boka kandi za bana fini beka fula mara misata fula filmer vraiment yo ben vraiment filmer na caméra voilà très cher internaute vous
nini wana tobimisa mbongo sikoyo ntango Olivier abwaki soi na ye wana eza bachance Olivier te nde moto emisi mbongo wana yesu na apesi mbongo te se na fe apesi mbongo nzi na poche na ngai po aza na condition ye fo aya nde koluka nde makambo yo eza na posa numero wana posa numero tata posa mbongo ebimi bataba ya lia eza na posa kolia mbongo wi baliaka na bango yango po tsala pesha ba emisa bato ebele oyo yebi baliaka pe mbongo wana bazwaka alors mais ye ndenge aza wana soki aza na posa kozwa mbongo tokoti ko po eza mbongo ebele so na posa mbongo ye ayeke Arnold na posa maître na posa mbongo aye tokosala na posa sala pona ye aozwa po aza wana umisi neza nga toke distance tokangi miso tozaka a kasi mais yusko aya so deuxième tournée de parce que oh da sali na pesa mbongo soka kozwa signer ba condition ya papa ko signer na yo kozwa te condition ko dobaka boy te ya ko yiba condition bato tili ba yiba ngote ese bato na benga kabiso wana condition bango bino yiba ngo boy bango te eza sike ango après sauter page. Voilà, Arnaud Nouma, on tout bimisa mbongo, on tout moni mbongo oui. Bato balobaki bambongo mbozwa une agence moko wana na minto bendi na no yeso epana. Alo bunda no zongisa ngo suna agence. Po ezonga. Ekuzala te. Tant ce ko zongisa ngo wana sko to tipo to kisuko bona zongisa ngo. Yo kamba solo ba bise bile to salaka. Voilà. T'aimer la mise de ça la grande yo la fola contact mbongo yango wana onyoso wana omoni mbongo pona kobela mbongo zaka eloko moko kosambe oyo na posa kosambela mbongo yango comprendre mbongo fula manamisa tu mbongo nyonso yango alors na kosambela nde oyo tosambelaka il faut singa kosambela panda boko singa biloko zaka ngo kosambela ezaka peka emusu prière nzambe maoto yo kondima ngote ko eza komoskisa mbongo moniki mbongo okotira kondima ngote banda loti domina tongo mais yango wana eza mbongo o na ko sala nyonso za poso sala mais na ndinga ki bonzambe na sengi pa Jésus pa nzambe o to sambela ka likolo na semu nyonso yebi nzambe biki koti nzambe ni nteme ka nzambe na moko en plus que croire à Jésus les sous à likolo la cercle Arnaud na ba spiritualité ni surtout spiritualité ni dominant. Bon spiritualité dominaka makasi normalement ezaka bokoko beaucoup de christianisme eza to yo lobi spiritualité satanique ou spiritualité ni surtout dans na christianisme na makambo na bino makasi ezaka ka christianisme ya nzambe oyo dominaka makasi koloba christianisme te lobaka spiritualité ni po spiritualité ya nzambe loba spiritualité ya nzambe ya Jésus Christ. Jésus biso zonga mais parce que ba baza ba ndena bango pour ba musulman kuna bango mona pe ala na bango pe nzambe na un peu kuna bango to bi ala babi ko zaka nzambe bango so ba binga nzambe ba baka ala tout comme pe na ba indien peut-être ba sambela ba dieu d'éléphant dieu Krishna dina ni bazuka mo lembo mo be batie ba komo sambela eza nzambe o biso to sambela te ouais bon bazo adorer bike mbo eza lokola nini eza artistique na bango eza nini ntango yo ok bazala ba biloko ezalaka biloko ya mboka na bango ya kala babando salaka il faut otia iloko na bino wana bosambelaka donc eza ja makambo nango ya coutume eza lokola pe coutume ba pouvoir ancestral bakopesa mbeli mais ata bapesa mbeli wana il faut singa na pa nzambe avant qu'il osala biloko wana bouton yozo combiner en même temps yozo combiner pouvoir ancestral en même temps peut côté zone dimaqué pouvoir à Jésus ni tout ça là et ça leur a troublé ils ont pouvoir à bondokite ils ont pouvoir justement nzambe o article ni ma koko na biso maele ba pesi bwana na pa na bango tango biso to ba koko ba zui bwana wana matiti ona matiti osangisa ngo posa la bona na pesi bango maele wana ils ont nzambe c'est sata pesi maele wana et sata sa pesi ja maele pa moto non apesa ka maele ko ko beba après ça comme il est aux il a ça peut-être quand Jésus a dit ça va biloko bien là ça mais ça va biloko oui parce que yango beaucoup moins que se référer na Bible référer la Bible écoute et ça norme o eza que soko sa spiritualité ya solo za na méditation okosa la iloko nzo posa kosala oko bakende na singa pa nzambe nzamba beta mbula atuka na bako mbula beta te beta okosa la méditation sans méditation kosala ngote on comprend il faut dans la méditation vous appelez jeune ou l'andrapé musique na biso dès que musique na ce qui est arabe mais si nous à la place au vandi pinota ah musicien ou lo ba sali au priso eza ki ndoki priso beza eza musicien nini eza ka Clinton marito
koya na ye akisila mais ezaka Clinton mutu anobangaka akobanga makasi ebangisanga na Matadi. Bon c'était ntango wana ntango abimi ya pene akobeta concert Matadi. En tout cas bakri banoyi banzembo oyo nakobosana wana longwe balongwe bamasane nyonso azwi basali marxiste ali ya longwe ye akisala azali atikala le marxiste azwi contrat ya skol aya kobeta na Matadi bakri ya bando bakri ya beta museleke te beta mutu na libanga bakri wana abwaka ngo pe bajara bakri ya bongo mais siko babiloko oyo bando loba tant qu'on côté na concert premièrement concert on est ça la foule na Matadi en plus tant on kota faut sentir vibration monte zo kota genre beauté au monte zo kota un peu qui dans un boga mais beauté on a kota qui na ngo ezaki beauté na été ezaki suana yeto sentir mouvement bala kota beta concert tout monde akaba wera mataka ba podium matani normal quoi de to vendre ka pesa pe na bina fina mona ka mataka na podium mataka ne normal asengi pa nzambe si mais genre siko ko matani na podium solo ya batu oyo sentiment que oui solo ya mort que solo batu ko kufa mama tina podium suka na ko bima zo bima na batu ko kufa batu ba kufa mona tala ko pa iloko na iloko nzambe te. Bill Clinton abimi ayo beta concert na Matadi abimi na solo bibembe ayena continue solo bibembe abimi na bibembe batu ba kufa ba combien de batu ba kufa ebele ba kufa ta ba 10 batu ba yebi batu otala émission ba yebi batu ba kufa batu kufa ebele batu ba kufa liboso porte bazo la raisonner na ndo mutu dans stade ya ko patienter batu ba bima bango malé bomba ko bima na bango pour stade na biso na centre ville alors tango ya bimi abimi sikona batu bazo la porte batu kufa mi stade bukana raisonner peba mi wana eza makasi ba beto armé o beto armé ba chinois ba sala kana beto armé makasi kutu ba japonais kutu na to bango batonganga batu bakoya ba mi kufa na kilelo wana tango tolo ba lelo na kilelo parce que wana déjà les cas tant tolo ba na kilelo tolo ba era zaki na sola bibembe les ani ba formol kaka ni ba ti ba tout pena ba biloko ebembe ba sala ndeni na misa sola bi kata na moni bo mso za ko mso formule eza mso sous formule oyo alinga ko kota nango oui eza fona eza formule pamba te wana ba incantation na ba invocation eza ba invocation ya biloko pamba te e biloko msusu wana. En tout cas, na ba musicien o ba lengi sanga na mona makambo ezaka ye. Bona mikolo siko wana ezaki à l'époque. Bona mikolo oyo ba plein en live bo ezalaka te biloko moko en live bo kotala muntu vandi botali ke muntu aza en plein air ezalaka te ba biloko batala ngo sovetique ya muntu aza en plein air pour la ba clip muntu ko si déguiser te pour ça banda ça la clip njaka nzembo ayembi comme ça pour ça la jaka clip bongo mais na mona kate. En tout cas na ba kisi po na buki bonzambe ezaka kabina filé. Ezaka ye. Tellement le quoi ça biso nzambe. Nabi déjà Bill Clinton comme tabangisa mais biso le to yebike to banda yoka to zakiba mike OK Werenson abimi sa respect à Lyon Werenson to ko tala ebe miss neza loko à Lyon il ngo ba l'époque bi na nyonso o to yoka pona Werenson ni mona eza différent on a vu ça yo pour mona Werenson te na ba concert en plein air on a mona été na tala concert en plein air te natala kate natala ba concert avec raté ata ko tu fali puis natala concert en plein air na se déguisa bongo te ya bongo te natala concert en plein air na Damar na Matadi natala concert na premier concert na Matadi et on a za na Bra Congo natala concert na mona ina biloko wana te na mona ite soka za makamona ya ye de king ya za mamona ya ye mais natika ko mona te so tala biloko na en plein air tana moni ke moni oui o mutu ayi mais ma kitonshi ngamba na telema na central na telemi vraiment bona tala baki azoya na bia mutu bakisi ye muke bangi sokota pe stade musupi okoti pe so autant esalami bongo Macintosh a koti Bill Clinton a koti a dégagé sur la bibembe tant a dégagé sur la bibembe bon il y a monté mutu sala lelo mutu mutu succès o ezala o ba magicien ba pesa bato oye maman succès makasi et puis lobby nango esili est-ce que ça t'est parce que ba ya maman bango to spiritualité faut que nango malembe étape par étape mutu a comprendre atiki na ye mutu pa tika na ye ya mutu a comprendre na ye que nzela na landa wenjo sala ngama bipa mbatika na tika bato mutu za bakisi na mwiza ka po ba eliaka ka bato mutu za bakisi na mobaliaka famille eza pe existaka eza différent muta makamona na concert moko abeta en plein air
eza concert wana matadi mpe kaka abetango na jabako namona bamiracle asala mbula alingi ebeta ya makasi makitoge abeta concert wana grand mbula likolo eyindi na bakategorie tout amati babiloko moko bamatisaka boye likolo boye bamatisa makitoge na akoti te minute moke mbula apesa nini eleki abetaka mpe concert yango mpe te abeta so nayebaka te mpo wana abetaka wapi par rapport ki bazalaki na bakonvention na parlement wana kefali te akota na minute wana arte soki elekaka ataliki matali likolo mo abeta eza te parce que asalaka tour ya bakongo ondire asalaka tunabeti soki eba asalaka tour moko série moko tour entre tour ya bakongo boye tour ya congo asala batour wana abeti batour wana ndenge aye nga onga nayebisi bino yango wana par rapport ya ye nde namona akomprendaki motu aza na makambo vraimen eza ye tout comme pe lelo pe bato mosusu pe baotala pe baomonake moto azokenda bakisi tro eza motu na oyo okangamaka na ye motu na oyo okangamaka na ye wana déjà Arnaud Ngouma osaleli biso de la démonstration mpona bato baoluka kobenga yo bato baluka bacontacte yo peut-être mpo baluka osala portefeuille magique obimisela bango bambongo boye portefeuille magique te ezala portefeuille magique te ya ndeko portefeuille magique eza mpo nde olia bato loba nde kode yango eza sensible komisio to babengi portefeuille du bon non portefeuille du bonnet kode eliaka bato te ça dépend bafamille famille mosusu baza bato mpona kolia bato bato mosusu balia bato te menga nayoka na matadi wana motu moko boye bapesa code ya famille esalama na kini me akende ozongo na boma bapesa code ya famille aye nango mais mwana moko mwana ya noko wana ayibaki ekeko mo ekeko wana ekomobota ekomisa makila jusqu'à ce que moto ayibaki ekeko akufi eloko mwana loba na kolanda ngai to kolanda bango tekasanga tuni yo oyoka to omona kolinga koyoka te yango nayebisa bino obina fili atambolaka makolongolo omona mpasi na batambola makolongolo te obina fili nga mona concert na sipla lakisi bango oyo aye na $500 opesi $500 mais lakisaka mpasi nga atambola makolongo moto amwana te mais bato ndako balingi baya kolakisa mpo bango bazala na ndako oyo otambola makolongo abiye te yo te mpo eza ndako akotambola mpe makolongo eloko na yebiso boye na biso mpona niweka concert weka na atala te esi na biso makambo weka mais ya Clinton namona yango na po mona likambo nyonso po mona yango elobaki na mona papa cameraman na biso amoni ti olobaki teke ate nga moko na moni na vivre yango okomprendre eloko yango eloko fo kolinga omona kolinga koyoka te lisolo mosusu ezaka lokuta lisolo mosusu eza créé maka boye yo uti awa omoni nyonso osali oyo nalobi na miso na yo soki eza vrai motema na nga mpo na beti na nga histoire te me nalobi ka makambo oyo otuni nga na bakestion esili bo mpo na contact oyo bato bakocontacte ngai na numéro na ngai 085 plus 243 085 11 61 946 089 et limbisa 085 11 61 946 wa numéro na nga obenga nga WhatsApp appel normal nga nakanga numéro na ngai to nde nayoka bato mosusu ba émission se bato bamona nga na émission te po bavantiki bakoti mingi na net bakomobebisa net fort yango mona mosusu na net nakota na nga so te moi rare donc première émission na nga je suis to umili bando tosala ba émission na 18 ans bana 2017 2018 ti lelo tokoti po tosala émission ngalinga na ngati mutu abenga nga soko benga oza posa musala ko benga ngati ote mutu na kuna liaki nga mbongo na kosala na ngai te na sala ngai te po na sepe na ngati mutu abenga na bajaka biloko wana do benga nga kamba na moke te na posa sasa musala boye esili so da posa kosasa musala na te ke muni balia yo mbongo keke pa oya pa na ngai te o balia mbongo te yende aya po to sala ni to tete na musala c'est ça yango na kelo na loba na bino nyonso en tout cas merci na pesa mbote pa grand frère na yo linga ba mabanga te na pesa mbote pa grand frère na za na Allemagne Sami Diamantine na pesa mbote pa sa na grand frère na bo quantité na pesa na lobiki pona na pesa mbote ki aza muto bakisi non muto bakisi te Sami Diamantino mon grand frère propre mais kala mingi te mona nga kuna j'espère visa na ngazo kita kala mingi te pour na traverser jana koma na Allemagne donc nous na posa na Allemagne azila nga da fin du mois visage na maboko na yaki na Allemagne
2 ans nakenda nga natika bino me kokende te mpona kende koumela nazonga na maboko mpona grand frère na ngai na ngulu ya grand frère na ngai nde asali mosusu na matanda soki nasalaka makambo oyo eza ngai wana eza secret ya ngai nakosomba mpe nakosomba grand frère yo mpe kobwaka ye mpe ko grand frère kobwaka ye mpe grand frère nanga Sami Diamantine na Allemagne boyoka monaka osiko. Ok, il y a Sami Diamantine en Allemagne, je te salue. Voilà, c'était là Arnaud Ngouma, le maître spirituel ou Binafila Zobwaka, maître spirituel Arnaud Ngouma, Binafila Zoimbelo Nzembo. Donc ça reste à vérifier, de tes remerciements, de Arnaud Ngouma, ça il est Binafilé, Nini, ou il s'est dit que Binafilé a Yembela Nzembo, quand Nzembo est à cher, bon quand même. napesaki 11 000 $11,000 mpona nzembo napesaki 11 000 bonga naza na mbongo te yoko ndima te aza na mbongo non en fait non ndima te ndeni par rapport na kopesa mbongo te napesaki ye mbongo po ayembelanga nzembo 11 000 napesaki vie nanga Binafile mbongo 11 000 ayembelanga nzembo so ayembelanga nzembo eza problème oyoki yango mpe nzembo 3 000 nzembo eza 3 000 nana yebi so bongo pa banani maleme yango wana bango ye moko biso to kobetaka beta bango bayokaka douleur tala Binafile biso to kobeta bango bayokaka douleur eza 11 000 pana ye nzembo moko kaka ye mosusu akoteka j'espère na ba 9 000 nzembo bosoko yango ateki 9 000 menga napesaki 11 000 nzembo bosoko akoteka ba 9 000 ba nzembo nyonso ateki yango na cher nzembo eza 3 000 eza ape réel oh eza ape réel ba mise msuba we bayemba kutofele toyebi bango bele bayemba kutofele déjà apisa ota yembi ofele hein apisa ota yembi ofele ba misuba bayemba na bango fele na pena muto yembela te ayembi no fele to comme yepo kozano toyebi na biso te bino mibale kandebo bino mibale ka yebi ka bino mibale. Voilà, c'était là Arnaud Ngouma, le maître spirituel. Appelez ce numéro de téléphone si vous voulez le contacter. Contactez-lui avec ce numéro, un numéro orange un réseau de la RBC. Voilà, c'était là Arnaud Ngouma, comme je venais de le dire. J'espère que l'émission est ici. Il n'y a pas plus de roi carte limitée. Formé la Souka Bilanga, Héros Bilanga dollar depuis Maroc. L'honorable de tous les boss. Dénommé Salarobenga et Mikolo. L'honorable de tous les boss. Il n'y a pas plus de roi formé la Souka Bilanga. On va dans les chez. Donc oui, il y a nani bon chez Papi le roi. Voilà, il y a Gauthier Jutindombe les showman depuis Paris, le Premier ministre, et pourquoi pas Ashpere de Mobile Rasta, Batia Mwamba, à Junior Mosuku, prêtre les Kabasa à Boss, et pourquoi pas il y a Djungo Naïmen, prêtre monastère. Il y a Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, tout ça. Et pourquoi pas à Guy Basket, mon Mokondia des continents, je t'ai sali. Et pourquoi pas aussi, je vois aussi Tony Dalai Lama depuis Paris, je te salue, à Bobécha, le prince de Strasbourg. Mes salutations spéciales à toi. Et à Sultani, import-export en Allemagne, je te salue. Et pourquoi pas la bateau New Sotou Balingara, Bissou bateau New Sotou Balingara, CongoFrance.com. Je vous dis bye bye. À la prochaine. Restez branchés sur notre chaîne www.congofrance.com. Bye bye. Papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Brass Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Brass Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbase-car.com. Topé na contact email
contact @powerbase-car.com oza mobimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Base Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Base Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Base Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Base Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Base Car avec impact. Power Base Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Base Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com, site ya Kolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com